nyonso bolingi Zambe makama minene nzamba za kosala biso tolobi lisusu merci. Amen. De tolobisu merci, to ekolobasu merci vraiment pas na Nzambe on va permettre biso kozala awa pe libota na biso kozala ngambo wa mususu tolobi Nzambe merci kaka yako akiko sala yango kokomisa biso na mokolo o pe na tangu oyo surtout o toyokana kozala na présence na ye asali biso ngolu yango toyekoloba vraiment Nzambe merci tokopesa ye nini nyonso toza eza ngolu yazo ko accorder biso tozaka na liloba koloba merci Nzambe. Et merci encore une fois de plus toko bondela pour na kotika espace oyo na sena maboko na Nzambe pour ete Nzambe a protéger biso nesika oyo to bondeli Nzambe merci yawe na bikamwa to commission kolo poza Nzambe malamu to rendre gloire et par na yo Nzambe tango oyo Nzambe mebiso lisusu yawe na bikamwa poto pesa oyo pesa kibiso yawe na bikamwa tikete Nzambe bandeko bakutame na ngambo mosusu yawe pesa bango mayele pe makasi Nzambe ya kosimba oyo to banisika oyo Seigneur toza apoto transmettre bombo na musala na yo Nzambe kumama na yo pe pambola ma oyo seza yo te kolo ekele mosika grâce pe faveur na yo kolo et je sika na bombo na biso na kombo kitoko na Yesu Masia poza Nzambe to libongo merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen amen. Amen amen amen. Gloire à Jésus. To sepeli lisusu vraiment kozala liboso na bino ya mwasi papa na ngai na nzela ya chaîne ya biso ya Congo mo Kristo to yebike mikolo ebele to monani te lelo toza lundi Nzamba sali biso ngolu toza vana esengo esengwana siko tolingi tozala ensemble biso nyonso yangwana benga ndeko moko yo yebi benga papa ya mwasi benga papa benga yaya lobane ke to komi na tango ya koyoka Matea na biso masolo na biso na kati ya sekele ya libala. Amen amen amen. Evangelisation wana biso tozala ngambu oyo bino na ngambu wana zwa telefone na kombo na Yesu benga ya mwasi moko lobane biso nyonso to yoka biso nyonso to solola poto ba biso to lekite. Amen. C'est ça les moments où le bar les na bongo et belé abato tamu sur la nation la lelo habité émission oyo to benga émission ni maman sekele ya libala. Et to benga sekele ya libala oyo za chrétienne. Amen. Yango moni to za risika oyo pourquoi oyo to benga eza chrétienne pour être église ensemble za composé na ba famille tango ba famille eza stable alors bako servir Nzambe malamu bako kabela Nzambe malamu pe bako sepela pe bako kene sengo na kati na musala Nzambe yango moneza important yaka awa koloba oyo Nzambe apesa kabiso na tina na ba couple. Alléluia. Alléluia. Nzambe o alobela biso na tina ba couple to koyemba pona kokumisa Nzambe o apesi biso lisu pema. Amen. Sekele ya libala, sekele ya libala, sekele ya libala, kokanga mana Yesu, indekisi ya libala mosantu. Totangi mikanda na Bible pe bakomi o likambo ya libala. Sekele ya kofanda na libala kokanga mana Yesu indekisi ya libala mosantu mabala na biso eumela seko na pasi pe sengo totalela Nzambe elonge jalizena ye elonge jali na bambongo te elonge jalizena ye ya solo sekele ya libala ezali kokangama na Nzambe sekele ya libala ezali kokangama na Yesu Mesia oaza instructeur ya libala. Amen. Sekele ya libala ezali kobanga Nzambe. Ezali kotia Nzambe na centre ya mabala na biso. Amen. Sekele ya libala eza kisite sekele ya libala eza ba traduction en famille te eza ba kombo en famille te sekele ya libala eza koza na Nzambe comme maître na libala.
eza kozala nzambe comme instructeur ya libala comme olakisi ya libala yango na ndeza sekele ya libala eza nango nzungu moko te na se ya mbeto bie singa moko te bakanga te wana epolaka wana ekatanaka mais eloko ya malamu eza kotia nzambe comme centre ya libala po ye mutu aza ebandeli ya libala. Amen. Pourquoi kotia nzambe? Pourquoi nzambe aza instituteur ya libala? Libala eza institution divine et pas nzambe. Maman. Eza institution divine yango tolobaki libala eza mystère. Amen. So libala eza mystère po mutu mokila ko sa libala. Jamais. Parce que na mokili to fabriquaka donc la fabrication locale. Mais libala eza fabrication locale. Libala eza institution divine. Deuxième loko oka nzambe mutu asala kayango. Au moins que poni obake atela mokili pe basala libala. Moi tengala za na uta quelque part na kuta na conjoint na conjoint na quelque part où eza na mabongisi ya nzambe amemaki bino na trajectoire wana. Donc eza na mabongisi ya nzambe eza na ngote ke opo na mokili pe basala kalibala te libala eza institution divine. Eza nzambe mutu alongola mwasi epa ya mobali. Donc nzambe mutu akutanisa bino po mutu ebi mokuwa wana na wana eze sika nini akutanisa bino mena bolamu na ye omona ke moko ute na nord na sud bokuta na l'est bokuta na ouest bomwa ndeti bino moko pona nzela ya voyage na kuta na kinete eza na plan nzambe donc libale uti pa nzambe mama na biso debi boka na biete nazala ko ndimozo benga mama moko éviter ndeko moko akota yebisa yeke couple tangu ifwene eza deja wana pona kosolana oyo ezali rendez-vous na biso tozwana esika oyo webi ngala kamwa ka mama omoni soko telelo oyo omona ke ba mabala oyo eza déstabiliser eza mabala oyo mingi bali ko tsanzambe te comme troisième personne à libala. Or, moto a créé eloko na ye, aza moto oyo, aza capable ya ko ranger ngo bien osala ngoma na ngoma kasi aza na préoccupation na ngoma kasi. Amen. Eza lokola mama na kati na ndako. Aza na préoccupation makasi ya kolengela bana. Amen. Ba bike baza ngai. To so mwana leli mama taza na se taza na likolo, moteme ke swamba moko abido passe moko o sentir. Ni salami aza wapi? Kama eza nini? Ba bike do aza ngai. Nzambe soki aza kati na libala na bino donc aza na souci ya libala wana ke e déranger te po bi ke eza ngai donc eza institution na ngai donc fona nazana kengela yango mon siko soki ba échec ezo zomande papa lobi ba misusu balingo tya nzambe te ce que tozo comprendre te e mutu wa po mona okaneti apona za kitoko pona za na mbongo yango na zwi libala ya pona kitoko te ya mwasi yango na respectaka mobali na yo libala eza pona kitoko te pona mbongo te papa yango na lingaka mwasi na yo libala eza cadeau ona lobaka nzambe apesi na biso ba couple po eza na yango simo za kitoko makasi koleka ngana yo ya mwasi ozolanda ngana ngambo wana eza pe na papa mo aza na mbongo makasi papa nango ozolanda biso na tango oyo mais tango suti siko azo gêner âge kutu akomi atana deuxième âge mais nana zui mwasi oyo ayete peut-être vivre kana basi ya baninga ya mwasi mo pe mo nanu pa kutana mobali oyo ayete azana souci ka kutana mobali oyo ayo alors biso on nzamba sali grâce na tango ozana kati ndako ya libala te respecter mobali na yo. Amen. Respecter mobali na yo yeba ke libala eza faveur yani kisuka libala eza faveur o nzambe asali biso donc tolinga toza reconnaissant yango miko eleki tolobaki na tina ya prise de conscience. Amen. Donc on a répondre conjoint nangai ou bien on répondre conjoint nanga funa ba likambu on a lobby ya mire mupuni likambu on a lobby est-ce que est-ce bien to ba prise de conscience réaction nangai devant conjoint nanga bio conjoint nangai est-ce que makambo comportement nanga est bien tango kovanda tana misu na ye oboyi koloba yano elina sepeli mingi vraiment mikolo ebele nzambe masalo bolamu benga ya mwasi molobane ke couple tango ifwene toza wana merci vraiment na matea na biso ya sekele ya libala. Amen. Vraiment nazana esengo mingi nde na moni bino na ngambo wana bosala evangelisation ya feli bosala evangelisation nzambe asala biso bolamu ya feli mbombo nzambe asalo bolamu nde tozoloba awa prise de conscience tolobaki wana matea eleki d'autant ozo répondre conjoint na yo bio conjointe na yo te faut ba ke likambo na lobby est-ce que ça bien po ya zanga to nina kokolo po ya sepela akosala nga mabe oui mabe zalaka mais na yeba kana ko réagir et puis réagissement na ngai mama ndano ekozala ndenge nini. Amen.
pour na tobaki prise de conscience pour ba ko respecter libala réagissement na e kozala ndenge nini ya débit donc photo e ba kozala malamu kati na mabala oui yangona tango nyonso ba ke tango zo le kana journée à boyer ezala important ozala bik na yo ozo koma ou oko kota na page na sur YouTube oko kota na page na sur Congo Mokristo comme oko kota na page na biso ya Tangwifene okuta matea oyo boye alors tango zo na makama boye au moins makama bele to bela makama bele mama même dialogue to bela c'est dialogue ça to bitan baba le bele dialogue exact ça to bitan prise de conscience yé le papa limbisanga au moins mkwana nde na lobaka il fallait pas na loba bongo mais ça pour ça to solo là ngasi ko na za prêtre tango yo mono za prêtre na likambo zo sala soko silisi obenga to solo là libale za bongo do libale fa na dialogue comment on a été que ngai to za bakanda ya famille Bible lobby pour tout ça c'est que là la chrétienne. Bible lobby tant mutu abongwani ezake makambu ya kala eleki to comme ko vivre makambu ya sika. Donc Nzambe kati na biso zo diriger biso. Bakanda ya famille ko ko zo bokonzi na bomo inangaite. Pour déjà la comprendre Nzambe na comme une nouvelle créature. Alors ba lien on ko dominer ngaite ko diriger ngate na libala na ngana za impoli. Té ya on to ba prise de conscience lo ba papa pardon. Na comprendre que réagissement na ngezaki mabe. Oui. Papa Pobi, maman, pardon. Na comprendre qu'il fallait pas na répondre au bongo. Mais là, ça pour ça tout solo là. On a so côté na Congo Mokristo kuta on a dialogue. Amen. Vous voyez ben ni dialogue. To lo ba kimi ko eleki to bi nini légalisation. Et so ya mo ça comme kanda papa non ono baliete. O monte que ça bien té. Attends, veut papa malane kenda. Té ça bien té biso basi to linga kango que lelo ba ça la près d'autres pas na biso. Le ba yo ça donc. Ça bien. Et ça bien deux respect même ya ba parents ba boti mwana bango. Ya mo so mona ta msu ya mo ça comme kanda po tala banda boza. Bobanda ki copine bokomi ba fiancé le bazanga moko nzambe pa sali biso grâce à pamboli bana biso pe bazawana mais ezo zanga nini pour honorer moi nyonso na tolobela yango c'est la légalisation. On a la légalisation au kuta yango siko tango mso zo na nso siko momoni ki likama ngona osala yango te oko profiter na yango mama omoni ke ba kanda wana ekosila nango bokoma kosola bien bokota dialogue na bino bien tolobaki nini après la pluie c'est bon moment bon la kezaki moment mo ya mbula c'est ça déranger mutu kanda bozo kima pona tanga mbula la bongo mutu afufu zo zipa mutu makala zo kima ba na pétrole pe ba sepil ba bimi pétrole donc mobulu ko marché côté na tamola donc ndengi moko ya Alexandra Lukusa ndengi moko na mabale ezala kamo atango moko vraiment eyindi mais ezatango ya mbula donc après mbula c'est le bon moment poussière esili bandindi bazate ba fromio ba soka bazate bangungi bazate soko za moment ya dialogue oto sola malamu naza libonde la biso eza mabala na bino bosola malamu ya mwasi papa mabala na bino bozala moment ya dialogue donc moment ya mbula eleki moment wana oye ba mbule yaka tozo kima to kanga ba porti ba rideau zo ko do eleki siko comme na moment to comprendre prise de conscience to vanda to solo la ya mona na libala mama eza le mot eza privilégié que dialogue donc bozala mbongo bozala biso dialogue ezate bokami nulle part alors biloko tolobela ki yango pourquoi légalisation c'est très important moi banoko musuba kandeni omona sio bana mbala ke ba ya lobby le même baso msiba ngote donc maman papa ko loba boy non est-ce que pesa mama libala o sala boy suma siko mama non na kabila bino mbongo bien sûr tena lupango o soma la papa na lupango c'est différent na mbongo enveloppe te ko soma ba parents lupango ya mwasi na yo et c'est bien pour bible mi balé bako quitter bakoma mutu moko alors ba parents na ngai tanga na kita pa na bango ba parents pa maku bakomi yanga bakomi ya pa maku donc zo comprendre que ba parents maman jolie baza de sika bien te akola nous avons la possibilité on est obligé ça peut pas ça ba parents na donc on ça rien à voir donc là za mwasi na yo ya mwasi za mwasi na yo papa aza papa na biso moniki azola le sika mabe yo mobali nango za na mbongo te eza devoir faut ça la yango ngai pe na moniki non ba parents mobali nanga bazola le sika mabe toza la possibilité wala te faut tout ça la yango pour baza ba parents na ngai woni ça rien à voir na libala auto zolo bleza ke mobali abala ka mwasi donc faut obala mwasi no honorer mwasi na yo tant so ba comportement na o ya mwasi so ko afficher eza pona azo comprendre que ba petite sœur ba petit frère na simane ba mbala mo ba honorer bango ba bali même na simana ye mais si ko une exemple ni azo pesa papa na ngai te honorer ya mwasi nyonso wana tolobelaki yango na bamiko eleki toko na page omona yango to tu s'appelle nini mama
tu sais que témoin et ça qui sont presque 4 semaines. Et puis tu l'oublies un peu erreur katina les erreur musu ya moi si bazo bala yote ya moi c'est ça que oza trop négligent katina ndako libala. Donc ça erreur moi comme chose tchango kate mais c'est erreur très grave yo olambela ka mobilité mais Rebecca to mona ki aibisa ki Jacob abikende zwa musuni yaka nango na olambela papa ponga na yebi gu ya papa oza na jeunesse na kopesa na ngai verset alobi kende zwa musuni lambe yaka nango na kolambela papa ponga na yebi gu ya papa na yebi nini papa alinga kolia donc na yebi gu ya papa omoni bere wana ba mona papa abina ningo ya sala ifufuku no kanga tomso no chakuna mais mon osala on a nenga bumwana mai bido la faire zo sopala nzela OK faut so bido tena mesa aussi basani otie ozipi obiki papa na yete tanga oye susu na chauffer mais tena chaka basani za nango déjà wana mon bere wana ezo coûter cher mobile tanga zo ta zo mona ke nan kuna balié te mais azo kwa kolengela ngai c'est ça et pour sur la balié et ça va plus grave bere mususu yongo ya moi c'est propriété zo kokango te donc la muki osokwana ote poni lelo nazanga bapaya te osokoli te bando le mukana bilamba on évite que fola ta soutien o bongise longi o tata poudre penya ta suki do oyebi yango te za berere omona papa ya kika la pratique ba be komono donc maintenant ça le puté depuis mois passé ça on et maintenant lingi yango te na kombo na Yesu biso to lingi te mabale za na dégoût donc papa limbisa ya mo sango to bi dialogue bo solo la yebiso moni na linga bongo te na linga atana ye même nanu osokoli même nanu o changer bilamba te me sokola bilamba no lata kezebe to sokoli oza sola ya mafuta ya bien pour na koye pe brisque na baninga tam susu nga ozomona ke na o déranger na nga te me baninga na nga soba ye na position oyo so mo bere wana conseil le repesa ba maman bazaka yebise masiliki na ye donc mobile tuka lemba absolument lobi kaka ndako ebebi bamna zaka kamera ba te faut silika na mutu mususu wa libanda mobile na yo soki a corriger yo te moi si na yo soki a corriger te za libala te donc mobile ay fa ba guya moi si moi sa ba guya mobile na ye mais te lobila ki dialogue na sens nini oyeba lo lenge no ko corriger OK po ba correction mususu pe ezaka malamu te donc ozolo bango amisa batu malamu oui ozokota na baningo zo ba tela ningo zo funga pe porte na salité na non ba corriger abongo te ba corriger abongo faut ko yeba lo lenge nini okoyiko corriger obengiye même bokoti na babato bengi olobi ningo za vraiment eza kitoko te tika no atanga na bapa minute muke ekene ko changer omoni chate lo mo likolo tant bapa ba ok na bango oui oza mobile faut se ka ya moi si tant bazo corriger faut ndima erreur ya to le black erreur o tia mobile basani moko e gata msupe za faute na o papa vitrine wa boche za basani eza puna nini te fantaisie te mais faut utiliser yo za kolondaku au moins ça ne ezanga mufini ku ça n'était tout cassé ozolia no pe na kimia mama torobela ngo ta propriétaire conseil opesa ba mama oputo ko ta temna so conseil opesa ba mama ezaki mo ba sani za na vitrine ba ben on ba paya papa kuna ndaba lela ngote te ba mo paya na yo jamais bokoma mutu moko même serviteur de Dieu jamais bokoma mutu moko évangéliste makwaze évangéliste mais ceux qui aillent et pas na yo jamais comme mobile na yo jamais ko lengela plus que mobile na yo oui bible ba celle lanze baza ba double honneur na boité mais plus que mobile na oté donc il y a moi s'il faut lengela mobile na yo ba sani wana o ezana vitrine faut tala o serve à papa ezaka ka bien ou bien et baby ce que baby faut zo mususu kuna o servir na ngo papa pour avant papa wana bazala à l'aise mobile faut la plus à l'aise amen. Donc faut que mobile no plus à l'aise que ba papa biso to ya to okende mais oye eza na kati na ndako na bino eza ya bino bino to yebi solo nango bino to yebi sengo na yango alors eza ndako na bino eza mbongo na bino bobimisa bino fo sepela na oya bino eteke ba papa ba sepela yo bino moko na kati na ndako bozo vivre ndeti ndako na bino to ko bazo kima c'est ça bon eza bongote lelo to na thème na biso libala comme équipe ya football libala eza lokolo équipe ya football. Alléluia. Amen. Libala eza lokola équipe ya football. Papa va beta ba lokolo ko expliquer pourquoi ni libala eza comme équipe ya football. Au moins na kati ya équipe ya football eza mutu mota sala rapport à droit commun na yemoko. Na kati équipe ya football eza mutu mota sala rapport à intérêt na ye. Donc ya sala na intérêt o ezali ya kati ya équipe. Donc c'est la même chose que na kati ya libala. Quand vous travaillez pour intérêt moko ya kati ya couple na bino, vous travaillez très bien. Vous allez maman. Bon, travaillez très bien.
par rapport que vous avez la carte libala mais vous travaillez par intérêt personnel en tout cas beaucoup aboutir vraiment na ba intérêt personnel on peut exemple maman ils en est munda mutu ana mwambongo nayi vous comprenez somela nga mili bona zo sur montant ko malanda ba intérêt personnel parce que équipe à football travaille bongo ti équipe à football ezalake tant moko a tiebi accompagner ça pour l'équipe na biso ba no so ça nini ba osepela vous en maman donc c'est ça yango to bi lelo oyo ke libala eza lokola équipe ya football comme libala eza lokola équipe ya football donc lelo to lo équipe ya football nde papa expliquer on eza kanini eza équipe oyo travaille kana collaboration oui les équipes travaillent en collaboration na libanda bakoki kozala binemi to tiende ti bato ya Man United na bato ya City bato ya Man United na libanda bakoki kozala mona de baloba na raté mais quand bakomi na kati ya terrain Man United abeta na City et si quand on a siko ata bango baloba na raté mais bakomi na collaboration pour ça équipe na bango est gagné ce que pour équipe na biso est gagné faut la collaboration faut la na même souci à équipe oui tu veux qu'on travaille ndenge nini devoir partager la même idée oui na libanda tozo misa ennemi na biso mais na kati ya terrain tozo na posa succès ya équipe to na posa que équipe na biso bato ba beta maboko donc biso ba marié tozo na posa que na libanda bato ba yoka posa libanda ba beta maboko en tout cas vraiment ko ba les habits la couple wana donc ya monde ti bato ba sepela na Man United ba sepela na Real tant ba hôtel match ba zo beta maboko ba bien en tout cas ta joueur wana ninga zo beta biso va to linga bongo donc ba couple photo pesa ka ba célibataire posa ko bala bana na biso amike bazolinga bala eta ba hôtel Ronaldo ba hôtel Messi binga funa za lokola yi bana ni suba joueur mususu mama obi ko mususu na zone de komoko na siku to za so bosanité abina ngana tu na zo fortifier pour ko bala pourquoi pesa ba 5 ba 48 ans ngam c'est fou ça effort hein nza basalo grâce aux moi si au balo za taper au tika na crèche abina nga évangéliste ba o ba kuna na kati ba souffrir na zo mona bon est-ce que c'est oni bazala ngona donc pas pesa nga rapport vous comprenez je veux dire que batu fo mona na kati batu bazala couple bazo kwa vie bango amen vous maman bon ta ba équipe en tout cas bazo travailler très bien équipe bazala unité moko ya makasi équipe bazala soudé équipe ba travailler teke pour individualité mais ba travailler ka pour bien moko commun donc moi sur le temps on ba te on azala ngo neso mbala na zala boye poto sala boye pona ngito kende boye vous comprenez donc c'est ça unité wana yango esala ke esala impact kati na libala de impact wana la kati ya collaboration impact otozo mona na mabala wana obiso na ya mwasi na papa tozo sepela na mabala na bango eza na collaboration o bango bazana ngo ezo sala ke mabala na bango ezala na unité mabala na bango ezala na succès poni bango bazana même na même complicité amen omoni bayebi ke donc yo obetara sur na défense yo au carré mutu boy ye abetara na média au carré mutu boy ye kuna betara ninga na ebiti makama bale ni osute abokale mutu boy donc na libala pesa bongo omoso papa baye ngai mama na ozana bana basi esika boy yo bi papa ozana bana basi esika so baza couple to kovanda ensemble soki baza couple to kovanda na bango ensemble esika moko mais soki azaka mwasi soit papa ko yo pesi biso mbote osolo mwa muke o se retirer na yo pota musu makambo wana autre osolezaka ya bana basi so baza couple to vandi ensemble ta ba linga ta babima bakena na bango toke ensemble ko tika ko bimisa baninga na libanda donc libala ezabo moto zoka na bongo so pasane ka papa papa tambo olinga kende yo bimisa e comme ngase na lakia yo bimisa na yo yi donc tozo travailler na même complicité to mona ke libala biso ezana succès to mona ba entraîner mususu mona alongo awa minute mke bazue sune isika c'est que asusa musala e malade très bien et on peut voir ba couple mususu bazo zota mususu bato bazo ko luka conseil c'est ça ça la ndenge ni po bazo mona libala bino zo pesa sola parfait ko ya betani to sola parfait mo ya malamu ya solo malamu ningi parfait ya betani ezaki na solo malamu ya noeli amen moni do libala eza comme équipe ya football faut tout travailler na collaboration tout mona yango to mona yango na 2 rois 4-10 tout mona ke couple nini obazaki na collaboration pour na nini siko yo ta pour nini libala na ngai eza na succès te pour nini libala na ngai tozo ko tourner na même place amen ba parents na biso libala bosembo papa Santos Mama Joana merci nzamba sala bino bolamu pour na nini libala na biso ezo tourner na même place
mais faut tout tourner kati tote koloba ami ko l'équipe prise de conscience te libala la bino ezo tourner na même place et leur mo ezam wrong esikawana de équipe ezo pour la c'est que leur entraînement bien leur mo ezo ça bien so ça parce que faut prendre prise de conscience pour réparer yango pour créer liboso ya moi si femme tsunamite donc moi si papa lingota na verset zaki moi avec une femme mariée Bible lobi nanga pardon azaki moi azaki na mbongo biso te lobi en Bible lobi azaki na mbongo mais mbana azaki âgé to otanga poto yeba elobi nini. OK 4:10 hein faisons une petite chambre haute avec les murs et mettons un lit, une table, une chaise, un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Donc azaki na mbongo na ye mais comme to bili baleza collaboration aboya ki ko sala likambo ngo ye moko même à part mbongo yem tazo ki révélation que muto azo le kawana aza homme dédié moi son tazo révélation Bible mtolobi ngo balobi te que mobali na ye azu révélation azaki na mbongo mbali azaki age moni ba qualité wana elingaki etia lulendo ke naza mbongo nanga nazo pas révélation tika na sala likambo ngonga moko mais lobi te naza une femme mariée babi respect à moi sina ndako libala babi abinaza une femme mariée donc faut solliciter mobali nanga pour travailler à collaboration na mobali nanga ya moi si komona ka balulendo wana te oyo za temple na musala ozoka mbongo plus que ya papa uta la famille moko eza na kombo na yango te famille wana pesio libala te libala ta ngolu ko ute pa nzambe alors respecter libala na yo lengela libala no respecter mobali na yo papa komona balulendo wana te yo za mwana ya quelqu'un te libala uti pa nzambe ko sala te ke ponga na za mobali na osa onga na lingi te so za ki mobali mona ke oza complet nzamba linga sala FT amen ebi po nini tant bitumbe zala kabake na obenga mutu o mususu mwa tant bato wana ke classe mwa bakaneli obi na obenga mama na biso na obenga yaya na biso po ebi ke yana ngaza makasi amen maman nga soki ayebo okoka ete yango nzambe abona ke Adam zaki incomplet so zaki complet nga sa FT jamais abona ke Adam zaki incomplet yango na saki F kwa kosunga ye et puis so comprendre bien quand nzambe saki Adam alobaki ke abengi habito sala mutu mais tant que comme pas sala mwasi azaki ye moko selon Bible elobi ke azu babike nzambe azwaki kote babite ke bazwaki mais babike nzambe azwaki c'est que travail ki siko ye moko azu kote a formé Eve mais pour sala mobali abaki to sala alors li ko ke mwasi aza très important na vie na o papa comment on a été que poser la mbongo comment on a été comment on a beauté na ote mais mon a kaza aide et pas ina yo po aucun na succès. Donc avant ça la likamlingo za la collaboration na mwasi na yo ato moni mwasi oyo nde papa otuko tanga wana a solliciter mobali na ye abi on zo mona zo le kaza ouais de l'éternel sikoyo na mona alkenda kazonga kame to salela ye moni collaboration donc ba joueur ba lobi po biso to gagner de photo carré o wana akoma na katikati parce que le couple la katikati a se parler la merci a otia ba bien donc photo calé ye donc biso na ngai na yo photo yo kana ata mbongo ngo eza mukie mais to chata to tongela ye ndako amen Dans la chambre, babito yokana, ngana kosala ngotenga moko mwasi eza bien te. Dama si mobile wata ko ke mwasi mtatongela ke mobile mso ko mwana tina lingi. Mais tant na ti mobile na ngali boso. Oui ke eza bien. Oyambi phone moko ya mwasi na mwa mbali bando bane ko solola nini telo batezana passer au papa pour papa bosola bien ou bien te papa zo occupé mais soki assisi na lo ba rappeler. Okati so ya mukuse. Bo yona li solo vous êtes sexe opposant. C'est ça. Mutu azana penser na ye donc linga o collaborer mobile non na lisolo wana même yo mutu yebi lisolo ndenge bandaki et puis yo mutu yebi nde poko ozula ngo succès expliquer papa moni likamango ezabo comme ça na pesi yo yebo solo la o tie mobile non na kati likambo pour na respect na yo pour na respect à couple na bino so au moins soko tie na kati tuma pa tu boso ala non o tie na mobile moko boye tukuta pas bon expliquer na WhatsApp 45 minutes. Donc papa chao au moins il va plus voir maman. Exemple moi ami mais ça coûte cher. Oui.
donc au blessé mutumo quelque part pour abina d'abord mutango c'est même chose ni ko papa faut mo so la moi la moi si mo boy bu militaire moulayi avec caméra moi na yote azabe famille bon on regarde au Congo ma jolie pour la semaine passée faut les lire ah va jaboni ah tu reçois 45 minutes autant nana moi si mo boy oh butana peut-être na fête papa alpha ya solo na siko magamo so ni inédita o mala blo mususu esenga ke au kotisi conjoint na yo na kati ya to benga collaboration ya équipe ya équipe joueur moko akobe fa pesa passe pas moninga abike nena zaboye te balo na chango eza fa pesa pas majoli majo wa sola bien même ça une intention ya mabe zombane te ba comme esa mati mingi moi c'est ma sisaga pesa nga papa ya na mwana so benga zo papa mais pesa nga mama mais au kasa comment a collaboration et non na kati équipe na biso comment ko kota te pour troisième personne na ba so zanzam lo zanzam za troisième personne ça veut dire que ngai na website moi c'est ngai ana posa a bosolo la bonga ponga na zobima et ça bino bien et ça bino très bien parce que maman oyo ba qualité mobile na yi maman bika so ba pesa ka kombo ya maman oyo asunamiti nde bandoye bele mobile ko be mukolo ah maman depuis la bique hier muta il y a la possibilité maman oyo c'est un peu jeune il y a une vision comprendre que oyo aza we ensemble siko mo zaki na ma bete asa les places vous savez maman yo ba maman mingi lelo to papa mingi lelo bon ça la mabe azuna idée bien mais modèle accueilli na ngo et pesi mabe pe le club a un problème yo les évangélistes mais yo il faut que tu ressembles les vestes yo qui quand on se met veste on se met sapato on se met chaussette on se met bloco on va on ressemble est-ce que papa on s'appelle maman on s'appelle mélanger papa na carte ta to bi ma papa to ressemble l'évangéliste hein veste pour azozonga na ye zombane ba blo so akabla so meluka batu ba ndaka batu pour la libo collaborer malamu te zona maman il y a une collaboration avec ta couple et ça très bien côté la beauté na non ça n'est pas ba moko te sala ngo équipe hein moko auti na non moko auti na site bakutana mko entraînement basali ba entraînement moko la match sous bakutana ba beti bino boza pona vie tinzambe au kabola bino amen donc bino na ye boza mutu moko ya mo sina papa boza mutu moko Dobino boza mutu mo boza sika moko pona libela ti volonté ya Nzambe e ko kusama na couple na bino soki nani Nzambe kozwa liboso mais ba mutu na mona 15 oui bakabona ba match pesa na 90 minutes bakabona bango mais siko baza na collaboration baza unité mo na kati nzima teke na libanda ba yoka na raté souci na bango nini succès équipe collaboration na bango nini ba gagner équipe na bango batanga ngo kombo siko biso ba couple souci na biso mabala biso za solide amour na biso batu ba témoin pe Nzambe abeta maboko atala na sabité wala meza libala o nga na sala amen donc Nzambe tanga zotala habité wala meza couple nga na pambola wala meza couple on la longola ki mopandi wala mepai na yete baza rongte donc baza vraiment ba na ngai comment expliquer au monde na kati ya couple maman bengelation de komoko invité de komoko lo ba te couple tangu ifweni eza déjà wana donc torito boyo na indirect benga de komoko sa na bongo benga po benga na moyo na WhatsApp mais benga siko pour la maman Nzambe maman obi na mutu mususu mo na kati ya couple to l'équipe ta unité wana au moins moi si asa la capacité moko intellectuelle moko posé pour moi mobali a la capacité wana te mais moi si azo ma égoïste to moko mobali azo ma égoïste pour habiller apesa ma yele avec pas moi si na ye vous savez maman donc eza ma bé ça va pourquoi donc on comprend que yona yé boza mutu moko donc tu vois ba couture te so ba couture la bouso ba to manan e mobali na ça été ya moi ça va ça mobali na été vous comprenez pour ça mutu mo ba construire place moko so moi ça salité ba mobali na mona ki paquete mobali ko peninga zana suki oui madodo moi ça ko ndire o so ba maman pour ça mutu moko o ngi te yo o za biloko yebi e ko pesa avantage na couple na bino o so bi mango égoïste est-ce que vous la savez non eza bien te papa surtout que ça égoïste mbongo ya mobali emona naka epa ya mwasi mobali wana talati bien te betanga zuma mwasi batali mwasi te mobali wana ça va azambo ni relaxi omoni tentira mwasi na ete omoni bilamba mwasi na ete do mobali wana azambo boso areza yake papa lata danser mama yaza mutaba basekele yani na sekele libala to sa yaki na ngona édition l'équipe papa Santos Sabe donc ndebo mona mama Joana esika wana ezanga
Amen. Nde bomona za kabongo ezanga oui nzamba pambola papa donc tant baso mona mama position maman ba bikite en tout cas mobali wana félicitations mais mobali wana égoïste papa langa ale mandebo mobali maboko makasi doit collaborer kate na mwasi na ye super wana somi na janvier je sais on l'a tango ti le 31 décembre tant que veya pour oh est-ce que compagnie ya ba super Hollande kangami pour la nuit somi na janvier ala tango ti na décembre oh kabelu na somi na décembre tant que veya en église non beauté à moi si et bandi kuna souki donc à quoi changer souki chaque semaine ils dépend de la possibilité na au papa de beaucoup collaborer dans le bala na bino et on ça bien de beauté à moi c'est zambongo ya mobali na ye valeur ya moi si ya mobali eza moi si na ye moi o ayebi ko za moi si ya libala o biso ki moi si a s'identifier bo moi si na ye mobali na za respect na libanda amen pour bi moi si o saka mobulu mobali na ye azala respecter na libanda alors moi si o a se respecter eza na proverbe alors moi si o a se respectaka mobali na ye ataza na lokote lokola ya moi si ya tsunami azala considération pour tant boko inviter ya roba oh est-ce que papa yebi o teto yebi si ok na ko informer papa moi si musupa bate bo yebisa na papa soki oza d'accord a yebisa nenga mais yo maman ozu invitation oyena ndako nga samedi na obimate na ba 15h na maman yo te bela ndako ndako te azo invitation bomba so to be dimanche samedi on va kena ye so so benge ndako se maman bana yete o te maman na yete mais oyena so maman ki maman bina ke no 22h beti papa bitika benge nan boni oh kasi na za fête mo ala Tottenham te oh on s'en fait de Tottenham ok brise de n'habiter la invitation de me qui n'a pas na ça yo qu'est-ce que moi ezali yo be bonga mokuta ngao si papa pas ezala yo papa bonga un peu que kuta moi que ça on faut ya moi c'était ya moi to ba erreur de erreur on est à tous les deux côtés ok na mi tu ya moi c'est oh quand même ça fait to ba zonga ana zozela ça 15 minutes à recoma parce que yo ozo que invitation mobile à habiter au bonga mi pour que mobile à habiter après ozo ça peut mobile qu'est-ce que kuta ngao wat li ba les abongote ba de repasser mbanga repasser les abongote repasser na côté la na ngai ya moi si bongote te na côté loté pour la lingata bazo respecter biso basa baso na vraiment baza ba femme à distinction et ça la anga bien maintenant zo ka basa mabala on kutu la xate basa mabala et ça ka soni na souci c'est quand nous avons moyen au défendre ça te pour ozo mona que oui et ça réalité makambazo loba obi tozo bela c'est que là li bala moko chrétien hein maman obi l'église ensemble lelo oyo ba couple beaucoup peut sa réputation pour l'église ensemble ce couple ça posé couple moko harmonie couple moko ya très bien témoignage à malamu osana maman couple wana iko représenter l'église ensemble et on pousser batu ba uti libanda ba ko sala ensemble kati na église mais ce couple wana ezana harmonie te maman eza couple moko ebundaka na balabala mais basambelaka zopa maman couple moko eswanaka efinga maka moi si tu as mbala bi batanga mbali batanga yo moi il va répondre bon ça va rapport batanga te bon va compter parce que compter yo basinga la joie yo pour ça peu donc azo considérer moi si na ye na basi azo donc bible le dit que c'est pas évidemment passé ce que yo ce couple bongo est-ce que peut voter ngo ba aime ma ba témoignage dans mon église OK biso ba marié photo lingaka to yeba position na biso ezande nini vers environnement autoza biso ba marié c'est ça témoignage na biso ezanini batu balobaka nini pour na biso ba marié autoza na bango pembeni guni ni topesa bango dégoût bien topesa bango goût même na bana na biso oyo papa soda tango abundaka soda bundaka te pona ye mabunda pona futur na ye amen donc soda bundaka po kimia ezana mboka pona futur na ye pona passe mais lobi bana na ngaba vivre bien donc soda bundaka avec objectif même que la grève venir na France wana donc ça la pona biso génération venir génération venir ezana kimia loko ape biso mari photo linga mabala na biso ezala bien poto pesa bana na biso na posa ya mabala pour bafanda bien na mabala na ba to build di bala na biso kende bien ngai vimanga na uzala bien libala poso na hotela ba parents na biso wana tenga na uzala bien maman oyo bunda pona bongo maman oyo famille d'abord la vraie famille commence où famille malamu zo bana na ndako même église ezo bana na ndako donc bato zo ko éduquer bana malamu ça veut dire bazo aider même société à venir bana na bazala ba quelqu'un
ozwana mama siko moto azo éduqué mabe na kati ya ndako azo introduire bana ta mususu mwana 15 ans a commandé des moyens beaucoup ba désordre ozwana mama des fautes donc c'est la que société lobby ezala influencer na banditisme oui de dire que des fois la couple ça va moi c'est en réalité de tout ça on a porté influencer bana na biso batala o ba papa zo sala bana ba copia quand mama bana baza ba on a portugais baza ba réflexe ya ba parents hein d'autant on sotala mwana moko bi ah mwana nani donc ça noko akomwa bi ah na ebaki omuti ke ça bien il savait très dangereux alors bi ayeba ki ngo ba ibera bien tele ngama ko ke famille wana foza kana bana ya ndenge wana ya ndenge nini sikoyo ngala lobité mais siko bino mobotala omoni te ça bien te pour ce totali na couple o tsunami te tozo ke na biso to mona collaboration na bango ya moi so tanga lobena mobile na nde basala ki suka la ngeza kinini pour to bi ke ba couple ba équipe de football et betaka bien bazana na souci ya avancement ya succès équipe na bango siko moi si oyo nini o bazaki na yango posa papa omoni tongo basangana ki likanisi na bango oui c'est ça ntabe likanisi na bango koma ki moko bazwaki bazaki na posa ya mwana oui alors tant ba yokana ke to tongela musali na nzambe esika avant de likanisi wana moko gloire ya nzambe emoni samaki alléluia donc unité to harmonie to ko sangisa makanisi ememaka ngolu na nzambe nzambe bibote bisika mibale misato basangani na kombo na ngai donc sika couple esangani na kombo na Yesu ezo sala eloko pona gloire ya nzambe to loboko na nzambe ekosembola bato ba comprendre te na couple wana nzambe azali en tout cas likamo sami na couple wana nzambe muntu asali nani likamo sami na couple femme tsunamite to bato ba comprendre que te nzambe likamo ezakini bazaki na posa ya mwana omoni donc Élisée amona ba docteur belé oui amona ba gynécologue belé mais tant ba sangisaki makanisi babi moto alekaka awa nazala ngala capacité nasala pe ndako mais malamu na bisa mobali na ngai nazala ngapena no jeune fille na kolina no teme yemba na kolimi mais je dois les respecter donc là yebisi to sangisa ba penser na biso tant makanisi sanganaka donc e pai oyo mai pe molimo sangani mama Zambe akomonisa ma toujours. Totanga yango na 14 Alléluia. To mona ke obi ya mwasi soki oyambi papa moko na ndaku oyambi na qualité ya papa ya mupayo yambi oyambi na qualité soki ayebi yote ayaki na mutu obino bo invité na ndaku tanga malinga tuna oh mama to kineka za marié mobali ne nani po Elisa tuna ki atuna ki mutu azakile tanga na 14 papa 14 le mina biso et il dit que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ok. Élisée et loko moi so asalaki et marka ke po tant moi ça ngo selon ngai na so bate moi ça tanga moni tanga yebisi ke nde na mona ko le ko so mo sala nzambe na yebisa mobali na ngai déjà marqué ye non seulement na za poser yebisa mobali na ye solo tanga continuer a moni chamba ko lala nini mo paya wana ayoki souci moi si opposition na ye en tout cas azava une femme à distinction na sala nini to moni awatuni aleti ba yebisi ke azala mwana 15 ça mwana te donc équipe wana so betana équipe va comprendre que réel oza makasi boye ndenge nini entraîneur nango nani siko na libala batuni couple oza boye nani mutu aza kolo libala o babiki nzambe donc bango refuge na bango za kapa nzambe omoni de ba comprendre que refuge ya couple la bino ezaka ka nzambe siko mutu ngabi ezaka nzambe siko to yebisa nzambe wana nini pour ça la prière mususu yo zu récite na yo to bondelaki ça mutu mo abondeli pona amen melenge lycée awa amemaki requête ya famille o ya couple o pa nzambe abi seigneur tala bango basalinga pona ngai nzambe ya no la bango ya mosemoni tamso kimia oyo sala ngona libala eza prière na yote mais ça bolam oyo sala ka epa batu ko comprendre que bino boza couple amen de batu wala bazwa souci abité to yebisa nzambe likambo awe Élisée ayebisa ki nzambe likambo pona bango papa na nga Richard ayebisa nzambe likambo to moni succès ya collaboration kati na couple ya unité. Amen. Aboye ko sala ngoye moko abi non na ko sala ngoye moko te. Ngamo de fera proposer papa. Fona yebisa papa. Un conseil à passer même sur papa. Ozali kama ko sala yebisa moi scenario. Tam so pese ida habiter papa. On reçoit $10,000 ko tsala activité oité. On reçoit problème mo ça so passe. Tout ça boto sala bo. Maman peut même chose. Tam passer mo ezali. Ça va passer au moins
même quand ko kabela nzambe tout papa muso singa bino papa mboto ngina ona ebe ku yute mazu nyonso akiko pesa pour la œuvre mo ya nzambe ça m'a beto pesa pour la œuvre nzambe mais tu dois collaborer avec papa toi la 2000 ya ona vino sino sona ndako ngena so ona ke timo pa nzambe so bona foi na problème amen so pas le big no mama moto pesa ka 800 euros to tika la 1200 pour préparer la vacances été ça m'a beto ko syndicate ça collaboration bozo yokana mais ce que so ka diso te naikaka nini boye donc ça marche pas comme ça bélisson nzambe ko yati on sait le gars bien bon nzambe mais au sali yango mabe on va lui kanisa mama là ma osala pona nzambe to pona batu na nzambe to pona église nzambe mais manière memeli yango ekei mabe awa so ba simba ki mwana poete abana ina sina obéissance abi oui na comprendre aza loin de l'éternel mais la cosa décision ngamo te na solo na papa vous avez maman combien de mamans ou combien de papa baba vous avez ça penser à zo idée to ça ndenge nini na sala nganga moko ke papa nga ka kolongo donc il faut que ça la collaboration est très importante nous collaboration là bas on te dit papa soit qui succès et marquer mon pa o bango ba yambaki abi tout ça la nini donc on y a même pas nandaku makela sango ya malamu même na couple na ye tam so tebisa mwasi na ye na lingi osa camarade na mwasi wana nakutana kinaye na mama wana ayamba biso na ndaku na pona nini abibi ton to komaki mobile na zalaki te avant se biso kutu te abibo zela kana ya donc la fongoli poto yake hotelema ambati mbango bien take mbango bi papa yaka bapa ya bazawana donc il faut ayamba biso to vanda abengi mobile na ye poto banda ko solola abenga mwasi na ye te na couple za bongo yo oza marié faut nga bato ba ke non yo oza marié ozo kota na feti mama tikala msu na sima zo bongisa sapato bien zo pesa libota msu mbote kokota pressé ça côté ya marié mama protocole ye papa to kota bate merci c'est la maman mais protocole ye mo ba comprendre oui on pena makambo eza posé maman paye moko alingo kota habité nazo c'est la papa donc vous comprenez que boza couple mo boza uni on kata unité wala succès et kozala ngala coach na yeba zo umela na yeso ayebo tie place kuvanda ka vaina c'est que non comprendre que yo za marié pour ça mutu musu pas marié na comprendre que za marié hein na comprendre que ça na poto comment que na rosili ça na premier livre à Corinthiens 13:11 1 Corinthiens chapitre 13:11 comment la tête de Kolanga deuxième édition toza la deuxième édition la première édition aux Angaki ozangaki pourquoi oyebaki date malamu te te moso osengaki te na mosala toza répété koloba le 13 de juin toza la deuxième édition ya sekele ya libala oyebi eza important ya mama très important eza très important mokolo yango oya poso oye yo na biso life na Kongo mokristo mais mokolo wana yo ndenge tozala life na Kongo mokristo alléluia amen ndeko aux États-Unis akomona yo amen oza en direct et puis on sunga couple moko na témoignage na yo poto ozabela ba couple on va ko témoigner pour la terre mokolo wana alors présence c'est important ko bosa te activité dans la minga partir à 17h à 21h donc yo senga dans la musala que le 13 juin ko zangate ya ni aona linga kozala alléluia ba verset nzaba pambole ya ni ya bibish konjo nzaba sabi no bolambo papa kankolongo fona kokango papa la ngai na kokango kakolongo mon cher kakolongo nzamba salo bolamu pesila ngai ya mwasi mbote nzambi ka sakumuna OK ntoza la premier livre à Corinthiens 13:11 OK Natangi Mlamukana 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen.
n'importe quel âge yo zalango o bali na 18 na 19 ans yo comprendre que bali c'est comme déjà moisi ou comme déjà mobali alors mutu o a comprendre que a comme mobali a comme déjà moisi a comme bali sous le lenge ya bomwana te abike makamwana bomwana na boyi yango tana zaki mwana mane ko raisonner comme bomwana le papa lobi to kota na feti ya mo satikala kina sima papa bien na kota na ngai yepa lingi solo mingi kuna weza bomwana wana na ndeko lobo tana zaki bomwana mais tant on a connu na comprendre que ngala za une femme mariée donc pour la kota na feti ba respecter nga bien fona zela mobali nanga soit a opesa batumbote eza bien eza normal ngala kotelema na kozela pona za mwasi na za ya mukolo na da maturité donc on comprendre que na ko réagir bongote que ngala ke ko vanda papa tikali bi matikali bazo kota neti célibataire non to za ba marié donc fona vivre comme marié maman eza nengi moko comme tant que to mona ata mususu au moins même la fête ya pour tout ça place harmonie unité et puis boyoka ni maman maman au moins mutu akela la fête na mbala ye mbala se maman na ke toilette tanga so ata na kiti mutaza suite oh maman azobina donc même ko bino ko serviteur de Dieu ba bazo déclarer ba serviteur ba comme occasion de shit na mabala retraite convention séminaire ba non eza bongote li camion c'est ça tangu nango ce qui nous a montré que moi ça zaki utile ta montré que couple ça utilité alika ki asala FT tangu asala que alors papa faut ba ko partager ko za papa présent na libala ko za papa présent et pas ya bana ko za papa présent libala est différent présent na libala et pas ya maman ko za papa présent na libala et pas ya bana eza différent maman za la posa beta ke mobile na bino bana basala posa na yo etant que papa te ba ke pas maman na ba non eza bien te ya ngwana ba serviteur de Dieu ba papa na